Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Merci mingi pour la oyo biso nyonso sali. Totiki misala na biso pendant plus ou moins 3 semaines. Pour na kobongisa toujours matanga ya ndeko na biso mindondo. Tolingi ati peto la kisake. Artistes et comédiens tozali organisé. Yangwana tozako yebi sabino que est-ce que bana lemba bazaliawa bazali est-ce que bana lemba bazaliawa bazali eta mololo ya soki pa yo sali Honorable Paul Balen Zappé, ayaki na Morita, soki ayaki na fleur, a repesa soki te, topesi embote skazali. Alors tozobenga représentant moko ya famille, aya, pona. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nanamela nani, nanamela Yesu, Koazali, Olingo. Nanamela nani, nanamela Yesu, Yeazali, Olingo. Olingo lokola maya pio na tangwa moi soko meli ekitisi motema bolingo lokola maya pio na tangwa moi soko meli ekitisi motema Manamela Yesu Kwazali Olingo Manamela nanie Manamela Yesu Kwazali Olingo Bolingo lokola maya pio na tangwa moi soko meli ekitisi motema Bolingo lokola maya pio na tangwa moi soko meli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkoloe, pona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela, ye masiya e. Manamela nanie, manamela Yesu Kwazali Olingo. Ata komi na suka e, melankolo, lisungi malamu ezanga kwate oho.
naboya koloba suka pie yolilitango kasi oya ya mikolo momo ya seko bolingo lokola maya pio latangwa moi sokomeli ekitisi olemba nzoto te ndeko nanga baye nyonso bamona ye makambo na bango ekongwana baye nyonso basima ye bokono na bango esila kasi ngai Yesu nalingi namona na ngai yo te kasi ngai Yesu kosala nga na mbela na ngai mai nyonso eza mai te yakomela solisa ya solo eza kolo Yesu ata yo ekoma ndima okoza mwana na mai ya bomoi oyo ezali kolo Yesu sokomeli ekitisi bolingo lokola maya pio latangwa moi sokomeli ekitisi mainanga 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 tikala mbela Yesu Yesu neliziba mai ya bombo tikala mbela Yesu bolingo ekitisanga motema ye ekitisanga motema eza bolingo ya Jésus-Christ mai na bomo ya komela ya Yesu liziba mai ya bombo bolingo ekitisanga motema bolingo ekitisanga motema bolingo ekitisanga motema se bolingo ya Yesu maya malili mai nanga molimo mosantu yango memai soki nameli lotoko na bosana makambo yango lobi ekozonga nameli nyamba na bosana makambo yango lobi ekozonga hey yango nameli yo Yesu nanga oyo nde mai na bomoi oyo mwasi mosamalia ayebaki te oh Yesu oyo oh Yesu oyo oh Yesu oyo oyo nde mai epesaka bomoi Jésus a dit à l'aveugle de se lever, lui-même était baptisé, Moïse a été racheté, l'aveugle il a dit Pharaon, aujourd'hui nous sommes baptisés, tous nos fardeaux sont tombés, Jésus-Christ y est. Nalelaki butu nyonso matama na ngai etondaki mpinzoli baoyo balingaki nga moto te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai nalalelaki butu nyonso na yo Mesia matama na ngai etondaki mpinzoli baoyo bamibengaki baninga na ngai ye moko te akonsolaki nga bango nyonso bapesi ngai mokongo mpe bakomi banguna na ngai kobikisa ngai na masuwe kufa ya soni mpona ngai kosikola ngai na mabino nalongisama na mbomola ya libota na isala yele
Mesi akendaka na ye etumba te o. Dawidi akendaki etumba ya Goliate. Azonga na moto ya Goliate mosembela ye nzembo. Yesu amataki ekulusu lokola kitana elonga. Yango nga na yembela ye nzemba bolingo. Nini kokanga na nga na bolingo ya nzembo ye. Kobikisanga alongisanga na minyoko ya liboye nabika natata na liloba na yo banguna na ngai nyonso bayoki pasi oyo eyeli ngai mpe basepeli ndenge yotiki yango eyela ngai. Tika ete mitema mabe na bango ebuta epa na yo. Pesamisa bango lokolo osamisi ngai mpona mabe na ngai. Yesu ayaki kobikisanga mpona ngai moto mabe. Yesu andima kokufelanga nalongisama nabikisama nazwa pomo ya seko kolalanga libasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akomisama libela. Yesu alongoli mpasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akomisama libela. Pasi esili na ekulusu mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu pasi esili pasi esili nyonso na nzela ekulusu pasi nanga na ekulusu baboteka usami kolo alongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akomisama libela. Kolo alongoli pasi nyonso na ekulusu ye mwana na nzambe akomisama libela. Mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu. Mawa kolo alongoli pasi esili na ekulusu. pasi esili na ekulusu Nekulusu yanga pasi esili kolela na ngai esili bapoteka usami nyonso na nzela ekulusu pasi na ngai na ekulusu yanga pasi esili Les dons de l'ascension, nous l'avons reçu à cause de l'expiatoire. Vous, didascolos, enseignez la croix de Jésus à vos fidèles. Unam Ecclesia. Maman Dieu vivant, Maman Sarah Binayamou, Maman Marie Niama, Maman Brigitte, Tobina. Mes oppresseurs triomphent, mes ennemis sont en paix, parce que tu m'as humilié à cause des multitudes de mes péchés. Pardon Seigneur. Nyonso nakosenga na yo kolimbisa mabe nasalaki bisengo ya mokili
ebungisa boyambi na ngai Yesu. Soki obwaki ngai Nzambe nakokweya opasi eleki mingi. Soki osimbi te Yesu nakotika nzela na yo kolo. Soki otiki ngai Nzambe nakokweya nzela moselu mingi. Soki osimbi te Yesu nakotika kosalela yo Yawe. Yango yo limisa Yesu limisa ngai. Momengo ekabolanga na yo te bisenga mokili ekabolanga na yo te Yesu. Nasengi limisa ngai matoi na yo ekufa te toyokanga. Tango nasangaki mbongonga nasengaki yo opesa mosala Yesu. Lelo yopesi ngai mosala ebungisi boyambi na ngai Yesu. Tango nasengaka yo libala Nzambe nakokila opesa libala Yesu. Tango nazwi libala Nzambe ebungisi boyambi na ngai na yo. Yango yo limisa Yesu limisa Yesu limisa ngai. Mbongo ekabolanga na yo tema bisenga mokili ekabolanga na yo te Yesu. Baninga bakabolanga na yo te Yesu. Kotikanga te Nzambe nanga ata pasi ata minyoko kobwakanga te Yesu nanga ata kutula nzela. Nzela nga natikaki nga nazongeli kolanda yango Yesu. Ekulusu namemaki nabosaninga nakwaki yango Yesu. Bileyo nasanzaki nazongelinga kolia yango Yesu. Yango yo limbisa ngana momengo tozeyo yango tekabola ngana yo papa limisanga Yesu. Mabe nasaleli yo nawangani te mabe nanga bosoto na misaka yo. Mabe nasalaki nawangani te Yesu limbisa ngai.
double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. Nanamela nani, nanamela Yesu, po azali bolingo. Nanamela nani, nanamela Yesu, ye azali bolingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Nanamela nanie, nanamela nanie, nanamela Yesu kwazali bolingo. Nanamela nanie, nanamela nanie, nanamela Yesu kwazali bolingo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi motema. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'est mis debout, s'écria, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau vive, comme nous dit les Écritures. Wanezalaki kolobela biso nkolo e, pona molimo e, yango nde mosungi na biso, na tango pasi. Atili yango mpona baso bakondimela, ye masiya e. Nanamela nanie, nanamela Yesu kwazali bolingo. Ata komi na suka e, melankolo, lisungi malamu ezanga kwate oho. Baboya nkolo basuka wapie, yolilitango, kasi oya ya mikolo, momo ya sekolo. Bolingo lokola maya pio na tangwa moi, sokomeli ekitisi.
que bana lemba bazaliawa Bazali est-ce que bana lemba bazaliawa Bazali eta mololo ya soki pa yo sali
Solange, on applaudit très très fort. Alors, le temps que nous continuons à représenter ma boque à bain, Fiston Sai Sai, il est là. Oui, il a déjà déposé gerbe de fleurs naïe. Ok. Honorable Paul Balen Zappé, Ayaki Namorita. Ceux qui ont fleur, à peu près ça, ceux qui étaient, tu peux essayer de se caser. Alors, tu as un représentant de la famille. Aya, on a mot de circonstance de la famille. Maître Patrick, est-ce que tu peux nous aider? Maître Patrick. Voilà, en attendant Maître Patrick de venir parmi Batoubazo.
de toute douleur et des maladies. Une île de repos éternel où se retrouveront un jour les personnes qui s'aiment. Certains l'appellent le lieu de repos. Certes, mais nous l'appelons le paradis. Comment lire ces discours d'enterrement? Ces discours écrits pour un être proche, sans que des larmes d'amour et de peine nous montent aux yeux. Comment lire ces textes d'amour pour un être cher, décédé mais aggravé à jamais dans nos souvenirs? Tu étais pour nous un modèle de vie, un exemple à suivre par ton courage et ta gentillesse. Ta mort est pour nous une leçon de vie. Tous tes amis et amis sont là pour toi. Ils présentent leurs sincères condoléances à toute la famille. Notre tristesse tourne autour du fait que tu étais la meilleure de sœurs, de tantes. La famille dédie Solange Molomingi Lobuku, nous t'aimons. Et tes filles et fils, Tantine, nous ne t'oublierons jamais. Le cercueil et l'enterrement d'un proche sont des symboles de tristesse et de joie pour se souvenir de toutes tes qualités. À l'heure de ta mort, il nous reste des milliers de souvenirs de toi pour alimenter chacun de nos jours jusqu'au jour de notre mort. Repose en paix. La vie ne dure qu'un instant. Notre amour est éternel. Nous ne t'oublierons jamais. Adieu. Merci beaucoup. On applaudit très très fort, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour ce mot de circonstance prononcé par la nièce de Solange Mindono. Alors nous allons écouter le mot de circonstance du président national de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma. Voilà, chers amis de la presse, ma participation se présente par la mise en place Awa. Bonsoir, s'il vous plaît. Nous invitons tous les présidents des groupes. Ma président, nous sommes un groupe. Mesdames et messieurs, le dépôt de gerbe de fleurs est fini. Nous allons demander votre attention pour écouter le mot de la coordination des obsèques en vue des hommages à Solange Ngolomingi Mindondo, artiste international de nationalité et d'origine congolaise, qui a fait la fierté du Congo, elle a fait la fierté d'Afrique tout entière. Nous célébrons, nous avions célébré ce soir non seulement sa disparition, mais nous avions célébré sa vie parce qu'elle n'a pas vécu en vain. Elle a été utile à la nation congolaise, elle a été utile à l'art congolais. C'est pourquoi nous étions unis comme un seul homme, comme une seule femme, pour lui rendre les hommages mérités. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en vue de clôturer avec cette cérémonie d'hommage mérité à notre sœur, à notre fille, à notre collègue Solange Ngolomingi Mindondo, nous allons accorder la parole au président national de l'Association nationale du théâtre populaire et de cinéma du Congo, son Excellence Monsieur Ndungi, Monsieur l'ambassadeur de la paix, ça c'est son titre, Monsieur l'ambassadeur de la paix, Ndungi Mambimbi, Masumu Debrende, Yala Yala, Fumambanza, Tordia Kunzu, Bakala Diakuba, Yambote Mbote, De la Pente, Devemba, l'artiste vertébré. Avant qu'il prenne le micro, nous vous demandons, tous les artistes et les fanatiques des artistes, les membres de famille, d'applaudir très très fort. Ça ne se fait jamais, les artistes mobilisés pour pleurer leurs collègues. Ça ne se passe nulle part que chez les artistes. Merci beaucoup. Merci, 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 mon frère, collègue Rock Bodo Premium.
na kombo ya ba artiste comédien nyonso oyo bazali représenté awa na podium. Tolingi topesa merci mingi 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 na ba artiste comédien nyonso ba collègue na biso ya awa na oyo bauti Mbanzangungu Kazangulu. Merci mingi 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 pona oyo biso nyonso tosali totiki misala na biso pendant plus ou moins 3 semaines pona kobongisa toujours matanga ya ndeko na biso Mindondo. Tolingi ati pe tolakisa ke baartiste et comédien tozali organisé yango wana toza koyebisa bino ke ndeko na biso Mindondo oyo atiki biso azalaki kosokupe na bamatanga lokola boye to bafeti ye nde azalaki au four et au moulin mpona kodirige protocole oyo bozalaki koadmire na bafeti na biso mpe na bamatanga na biso. Malheureusement Nzambe a décidé autrement yango wana bien que esali biso mpasi mingi mais lokola eza volonté ya Nzambe tondimi yango mais boyeba ke fille oyo Mindondo atiki na monde na biso mutu akoremplace yango azali te. Na côté artistique azalaki artiste comédienne pe danseuse na ballet national na groupe Salongo très remarqué. Donc c'est encore un vide oyo ekozala difficile pour nous remplacer. Ndenge tozali awa ba représentant ba groupe awa toza na ndenge mususu ya kolakisa bino mawa na biso te. Soki totelemi awa ezali mpona kolakisa bino ke tozalaki na bomoko mpona koprepare matanga ya ndeko na biso Mindondo. Tokanisi ke mpona lelo yo tokopesa bino merci mingi na ndenge boye kokabola mawa na biso. Merci mingi na famille ya Mindondo ndenge tozalaki kobongisa yango pour que tokoma na ngonga oyo parce que ndenge balobaka mieux vaut la fin que le début. Depuis ezalaki pasi mais tala suka nango ndenge tozosilisa soki ezala kutu feti tolinga toloba en beauté mais enfin tozosilisa ngo malamu. Presse nakanisi bokosala mosala na bino malamu songi ezala te po efutaka nango te. Bozala na esprit ya kokende liboso na positif mais soki botie yango na kote songi eza nango kutu na ntina te kaka bato songi nde bakolinga kolandaka bino mais bato oyo mitu esalaka ntango bakotala bolongola wana di wana eza ya bana mike bolongola wana oyo nde là on réfléchit. Donc tozala nde na ligne wana po toconstruire mboka na biso na ndenge ya malamu. Alors tozo remercier bato oyo basalisaki biso ezala la première dame actuelle Maman Denise Maman oyo ya kala ndenge tolobaka na français mpo nazoluka moya lingala oyo bolobaka honoraire na lingala soki bolobaka nini mais tolobaka ya kala première dame ya kala Maman Chature Maman honorable Agnès Wambo Mama Biomba oyo lakisi ministre ya sport oyo apesaki biso esika oyo papa Lisanga Bonganga. Merci mingi. Alors et puis honorable Koko Nyangi, voilà, comment ils sala ni tukubu. Alors là ils ont kubunga. Merci peu pour nangai moko. Comment tu n'as pas beaucoup pour nangai moko. Heureusement que vous avez comporté. Alors tous aussi les sana hymne na biso oyo esangisaka biso oyo epesaka biso nguya tozala na bomoko DJ biso nyonso allons-y hymne ya RTPC, tous les artistes debout.
loboko na tolo s'il Merci à l'honorable Paul. Merci beaucoup. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout est bien, il finit bien. DJ, le son, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Corbillard, et vous en a déjà. Corbillard, et vous en a déjà libéré, s'il vous plaît. Ok. Disposition de changer, s'il vous plaît.
Dieu vivant. Oh Dieu vivant. Est-ce que vous croyez pas bon? Aussi si Yahweh, 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 t'es ma bonne. C'est canonité, mon fils. Soit tu as nos filles. Ça va Dieu, les deux ça va Dieu. Là on va déjà mon boss. Quand je l'invoque, il m'écoute, il a rempli mon cœur à tel point, je plus de doute. Quand je tombe, que je garde. Yeah, 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 yeah. Que je garde. Yeah, 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 yeah. Ça sont les musiques dans souka. J'aime ça au gamin. Au gamin non. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. C'est bon. Ça va. Oui, oui, expliquez. Oh Dieu, mon cœur soupire de toi. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Oh Dieu vivant. Salut peuple de Dieu, c'est le groupe Cœur d'adoration. On est en plein studio avec un projet qui arrive pour bientôt, un album. Donc on est là, donc préparez-vous déjà. Si Dieu nous permet déjà d'ici mois d'avril, vous aurez peut-être des clips. On est là à une séance d'écoute, on écoute ce qu'on vient de faire là. C'était la dernière séance pour la prise de voix. Là je vois Théo est là, Agé est là, Maman Ro est là. Bon, les autres ne sont pas là, mais c'est une grande équipe déjà. Et votre frère Freddy aussi est là. Donc, soyez vraiment patients. Votre album arrive. Nzambe Togolonga va. Mon Dieu est bon quand je le vois, il m'écoute, il a rempli mon cœur à tel point, je plus de doute. Quand je tombe, mon Dieu me relève. Peuple de Dieu, on voulait simplement que tout transmettre nos messages importants pour ces moments, vous dire qu'on est vraiment prêt, on est chaud, on travaille sans lâcher, sans se débarrasser de notre énergie. On a vraiment mis cela en disposition pour essayer et permettre à Bissoto ça vraiment quelque chose de bon. C'est juste pour ça. Salut peuple de Dieu. Nous sommes toujours là, na kati ya boulot en Manzambe, car la Bible dit que mais nous sommes là en train de préparer encore la nourriture pour attendre. Nous ne sommes pas pressés. Je sais que vous aussi vous avez pressé, mais je sais que tant que Kobima, nous sommes convaincus par rapport à ce que nous avons fait. Et je crois à notre Seigneur qu'il va toucher les âmes et il y aura vraiment aussi la délivrance, il y aura aussi plein de choses, la bénédiction, car la Bible dit que vous me servirez et je vous bénirai. Je sais aussi que si le Seigneur entre dans ta vie, c'est là où il y aura une transformation. C'est pour ça qu'on a chanté Mon cœur soupire. Mon cœur soupire, à tout moment j'ai besoin, j'ai soif de mon Dieu, j'ai soif de ce Dieu qui m'a délivré, qui m'a sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, bonjour tout le monde, nous sommes là, on travaille pour l'œuvre de Dieu. Et j'ai pas beaucoup à dire, donc à bientôt. Merci. Donc tout ça vraiment là au four et moulin. Tout ça bon ça moi il pour le peuple de Dieu donc ce qu'on les liloba beaucoup à la sauver donc album oyo beaucoup à la délivrer, beaucoup à la bénir, beaucoup à la guérir parce que le nom de Jésus sauve. Mon cœur soupire, ils a parmi l'une des chansons et que possible bino boy basusu ko lukanzambe na profondeur, ko désirer nzambe wana parce que sans lui on ne peut rien, sans lui tout ça les l'autre côté. Que Dieu vous bénisse, c'est le couple Cœur d'adoration. Wumela Design, une agence audiovisuelle multiservice. Tongo les
Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.